Walesa, parce que ce n'est pas facile. Nous avons un hôtel, puis nous avons un ensemble dans le Congo, pour nous avons un hôtel. Ouais. Parmi les politiciens, nous avons un hôtel, les pasteurs, nous avons un hôtel. Les pasteurs, nous avons un restaurant, les pasteurs, nous avons une terrasse. Nous avons différents. Nous avons tout visité. D'ailleurs, nous avons organisé pour nous kangola mboka. Pourtant, le peuple congolais bazobika, l'axi Mboka ezobika. Nous avons un moto à Liboma na Nzerate, nous avons un moto à Soufirite. A otongeli mutunyo so akoyaza nesika olala te akolala a. Merci bandeko, quand toujours to communiquer. Na yebi keno na Suède, na Mulhouse, Richard Pangi, na Suisse, Maman Pauline Lumumba, olukaki pasteur Walesa. Tango mboka ekangamaka parce que naza awa pe na félicita pe diaspora. Diaspora pe balobaka musique ebeta te pour to binitro, c'est-à-dire to tonga d'abord. Yango pe to moni keno na makiwa nande batoro ba pasteur Walesa. Soka banda ko mata ko kitale musalinga tongelo kote. Kaka a pe to lakisa bino keno ezana bato baya basala ye mabe e basuka. Aza papa soki mwana sengela lia bombo ali bombo. Soka sengela lia fufu ali fufu. Est-ce que bana tu bali a fufu? Na ebite soki azana liloba nini akoloba. Merci la paix, merci le rôle à boyer au talabiso. Zambia na biso pambola bino. Tozo salango ndenge bolobi botala ndenge bazotonga. Tozo salango pona on orgueillité mais ekoki quand même ko édifier pe bato mususu po basala pende tozo sala pona lokumu na Nzambe. Quand na lobi que ezate ke toza na ba millions ebele mais eza motema. Tango za na charge na kati ya motema na yo Nzambe akoekipe yo. Ya ondozo mona ke Moïse azaki na charge ya ko délivrer bana Israël tango afanda ke pa pharaon ye moko abimi abandi ko kende ko bunda azokende ko buma ba égyptien de façon que abik sabande konaye tango pharaon yebi aye ko kima Nzambe pe a récupérer ya lobi na moni charge za nango donc on a moni charge za nango na ko équiper yo ce qu'on a puissance pozonga donc Nzambe alingaka mutu azala na charge et tant yo za na charge ko sali kamoko boya malamu Nzambe a ko équiper yo ata bona ba miracle bo mona ba basalaka ezaka d'abord faut la compassion vous la compassion ya mutu oyo kele mutu mawa et ça c'est moment là que Saint-Esprit a copé so force ya ko bikisa mutu mais soko zo bondela ozana yokuna te zo bondela au nom de Jésus pambo za na charge te eza pas si pour Nzamba salo miracle donc c'est ça totongia wa ndako ngutunga na zola na ndako na na permanence na ya plan na kuna ndako télévision ezaka kutute ezaka ndako ndenge wana mais na privilégié d'abord Jésus-Christ afin de place ça bien na tongele moi ndaku ezaka ka moi le début de commencement ezaka ebandeli mais obiso to sala ezami nene makasi pona lokumu ya Nzambe na biso azo lokumu ezandenge moko pena David ezandenge moko pena Salomon dempe David alobinga na ko fanda tena ndako ba Sandre ya minene voye et que arche Nzambe zola libanda ezola batante ndi azwaki idée de façon qui a tongela Nzambe alobina ko équiper yo mais le kolo bomaki batu okotonga te mais moi na Salomon okotonga donc nyoso wana zoya à partir à charge mutazana to privilégié to tia Nzambe liboso exemple ba mususu pe ba tonga te mais kozanga mbongo te mais charge peut-être bazaki na mbongo mais ba talina no ba intérêt na bango kotonga na banda ko bazofanda ko futela banda ko chercher ko so ba biloko mboko minene option tozo ça les appels les sons pour na kozongisa pe bato mususu de façon que totongela Nzambe quand même banda ko ya bien ndenge bato catholique pe basali batongi ba temple biloko ndingo wana mais totonga pe ba temple ya bien de façon que gloire en Nzambe se manifester na sepeli makasi Nzambe na pambola yo. Merci papa na lingina bakisa muke jesoyo est-ce que ça te kende au lati drapeau ya RDC ils a charge à Congo mais ndako ils a combien de niveaux? Ils a 5 niveaux oya toza na 6e niveau ça 6 niveaux. Pasteur Walesa okoloba nini na bato ba kolanda biso libanda okoloba nini ke bato belé ba sunga kabiso
ebele ntango tosalaka appel de fonds na église ntango bato bapesaka mbongo komona bato partout dans le monde ngai natindi mpe boye bon ntango bazotinda bazomona baœuvre biso tozosala ato opesi $10 na yo opesi $100 opesi $1000 mozomona mpe ke nasali quand même mwa eloko moko yake omoni ke mbongo na yo ekendeki pamba te donc ata bato kutu na kati église na nga oyo bapesaka bofrande donc ndenge tongi place oyo ntango tozalaki na motonkole kuna na limite bato mosusu baye komona ka temple ntango bayaki awa donc tobanda kosenga mpe mbongo mpe na kati église te nasombi lopango oyo na mbongo na ngai ya moke na bandi kozwa nasombi parcelle oyo na bon marché na bandi kotonga mpe kaka awa donc soki tosengi mbongo na epa na biso na limete kuna tosengi ata 2 fois donc bato mosusu baye kosutoka kaka bamoni kaka temple ese etongami kaka boye donc ngai moko nazali partenaire ya moko nazotya mpe diserie na makambo ya nzambe ozomona epuis ntango moto mpe akopesa bandimi na ngai baza na kati église apesi amoni eloko akozwa mpe courage abi paster na biso soki opesi ata mwa eloko okomona mpe azali mwa eloko donc bango moko bazomona œuvre yango moko ezoloba naza mingi ya koloba te mais napamboli tout le monde oyo bayedaka biso napamboli tout le monde oyo babondelaka mpo na biso bapaster tout le monde partout dans le monde napamboli tout le monde na kati église mpe na Kinshasa mobimba na Congo mobimba nzambe na ngai apambola bino boyebake oyo ezaka ebandeli mais nakosala na nzambe na Jésus Christ nakondima toza nango toyebi ke kala mingi te tokobanda mpe temple mosusu ya plus de 40 000 personnes de façon ke bato bakoka mpo bato bazali awa ebele ntina prince moyen ezali te tozosambela nde libanda donc moni baniveau nyonso toke wana à peu près 3 niveaux ezaka na bato tolobaka 4 niveaux na bato kaka bato na bato mais bazokoka te libanda eza ntina prince bamenda boye bakende ba donc eza pasi donc toza obligé totonga temple mosusu kala mingi te kobanda tosisa nano oyo kala mingi te tokobanda temple mosusu mais na Jésus Christ parce que soki moto aza na nzambe akoki kotonga ata stade wana kotonga yango na kondima parce que kondima eleki mbongo parce que mwana na nga moko Chikem aza homme d'affaires aza moto monene ntango ayaki awa boye tobandi fondation mpona kotonga abengi nga pembe na lui papa pardonna tuno mutuna est-ce que osali budget oza na mbongo moko otie na se osali budget nga mais budget eza kondima te kondima eza budget mobimba donc eloko nyonso osala na kondima et surtout oza sûr que oza na nzambe pembeni okosala makambo nyonso sans problème et po eza mpona lokumu ya nzambe Damba pambola bino merci na sepeli makasi merci en tout cas papa oyo biso tona ba mikia toyoka histoire na toyoka ba histoire ba edingwe c'est-à-dire andimi azwi mwasi na bakela na balabala mazwi ndako akabeli mutu babenga ye liboma mais lelo tokoli toboti lelo amoni bakoko mais toza comprendre wale ça aussi là te parce que faut luka te ba wale ça simbi nini pe makambo wale ça atei pe ba parti politique motaza na parti politique azwi pe akomi ministre mais ça na siège te mais comment wale ça atongeli bandimi ndaku 6 niveaux na sukia
bandeko yango besoin mona tokiti baplace ya boye kodeplace mwana mboka walesa eza petete eza considération ayebi kena toza toujours bato ya sérieux toza bato ya polémique te yango bomona mpe non kabundu alesa makambo na ye ezalaka toujours différent otala ngomba oyo toyebaka toujours mangengenge mais place oyo nde mwana mboka azwaka mpenza inspiration oyo biso magazine tokomi wapi tolukaka bato tozokende élection mais baprofete baza na mboka oyo te esengaki ka mwana mboka walesa asakola mwana mboka walesa awa totunaki ye na émission wana awa na Zimbabwe tala mpenza congolais asali akende kodécouvrir place ya boye place makilele eza te oyo meme nyoka ekosua ye eloko ya mabe okoya me moye ya eza te makete toujours na bendela mboka alati bilamba ya griffe te mais griffe na ye eza RDC yango na préféraki nasukisa mosala na nga awa parce que kolata drapeau oyo eza kolata nzala mboka ndenge bomoni première dame mama Denise alobi nini alobi SS ezoboma koleka sida tozoyebaka nzembo ya Ebola ya sida mais maladie ya SS ezoboma koleka sida yango atongi ndako oyo abonzeli yango libonza mpona peuple congolais yango symbole ya drapeau oyo nakoremercie bato nyonso bakompanyaka pasteur na biso prophète na biso bato surtout na matière ya sécurité en tout cas esali bien mpe na bandimi oyo bapesaka ye toujours confiance merci na balandi nyonso ya magazine tokomi wapi bomesana kosepela mpe bosepela Ale moto, yo sanani. Nalobi abima na église na biso ezotia moto makasi na église na biso azobebisa biloko na ngai chaque jour nalobi abima église
na biso abima Ça va. abima Otie eloko nini na makolo? totia mopepe Otie nini? mopepe Otie mopepe na makolo. totia mopepe tolobi akufa Wakufa? akufa Otiaki nini na motema? bote Na motema otiaki nini? totie malade Hein? totie malade Malade nini? totie malade Ça va. Bongisa makolo boko kende. nazokende Bongisa makolo. nazokende Osali boye bambula combien? nazokende Esali combien? natindaki accident Otindaki asala accident? asala accident abimi ya hôpital tile azongi kaka na eglise na biso lisusu nazoloba akende bwisi azoboya mpona nini azoboya oyebi ngai oyebi ngai Yosanani. Osanani. Maman, est-ce que vous allez? Lamuka, Yaka. Ça va. Merci. Papa, merci. Papa, merci, je bénis ton nom. Nalukaka yo chaque jour, papa nangai. Olukaka nga? Zamba tindaka ngai papa na yo chaque fois. Atina ko yosuka bosalaki te obanda koya te. Te kata nasalaki accident nasali 27 mois na hôpital. 27 mois na hôpital. 27. 27 mois. Ta oyaki kosambela mpona idingu tozalaki na hôpital papa. Lamuka kasi otambola. Lamuka kasi otambola. Yesu Kristo. Tambola sikoyo. Donc oyoki malamu. Oyoki? Ozaka wapi? Ça va. Merci.